Amaele tiens, aïe bien goûté. Confie le milieu babenge pas oui combien les missions confie le milieu babenga raï. Yéna nous coûte faire ça dans ma casse yé Sarato là, ce qui Sarah ne toa, tola. Sarato la fois ça dans ma casse, ça dans ma casse andeni. Na ko rappel ah na roye ba épée. Na roye ba neti mo Sarah ngo na ko na mba na mission. Asa dans ma casse mo ba na yéna nous. Ako misalo mo ba na international. Asano mobile asano na musicien. Asano musicien na ala mobile nano, ah non musicien. Mais mobile nano, asano le chèque ya ba musicien tu na file ki sasa. Bon compagnie mobile na bida filé. Et bon le chèque ndeli. Oh compagnie mobile na Bekam. Oh compagnie mobile na Ipato. Tout le monde est payé quand ça ngi obeta na London ne banzele fo wami. Na yebi ete. Na yebi ete ngana yebi série na obeta na quartier la taza émission ko fait. Nani amisa ko. Noël. Oh, bo bite Noël to ko kese panzana ka yona bisa o te de kolanga. Tango Noël tango wenge panzana ka to ya tese na quartier la terre. Aya tese na quartier ba image ezali ça to tiela bino un jour. Alors que ça biso betro si ko ba na ba vérité ba ba makamo ndi balandela ngo ngalo biso ke omoni biso na kata Congo awa to za pays o le seul pays to za mayele makasi soko yo samba bazongisi yo yeba ko kanye mutu wana déjà yeba ngo ke mamoto lo bakelesa ya solo ça le kutate gotese ya ogani yango. Chers internautes, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, c'est bel et bien Dielo Mata à la présentation de Radio Sarabino. Désormais, Dielo Mata yé moroyé yo toza apena makamozelle parce que Dielo Mata le désormais tout ba ngara biso ba tout ba na radio Dielo Mata bo s'abonner massivement à na Lomata Media parce que a déjà de l'eau grâce à bandero tout zo mona pourquoi pas na ya takabir doule ndeto barato lokaka ensemble na yo ya ngona le ba mona Lomata Media. Un grand merci aussi à mon vieux Jojo Ngonda Imen Terre Avantageuse, mon sponsor officiel. Jojo Ngonda Imen Terre Avantageuse, sponsor officiel dans le Nenga Système Nenga Tolobara. Big dédicace à vous, pourquoi pas aussi à mon vieux Bruno Lubika, l'argent propre en bon nation, mon vieux Siko Zali, Simon Bidi, Zika Chanamoni, un peu dans Moussika, Chico Lubanda, des fois mettre les futurs honorables, et Bisoba Napona, Chico Lubanda, des fois mettre la saluer. Donc, le lot format Yamabino, Landry japonais, DSP, DSP Nenga Lubara, donc l'un des soldats, il y a 4 internationales de Kofi Olomide, à Guada, mais c'est l'ambassadeur, tout sur la planète, parce que Maman Lubezali, actualité oblige. Landry japonais, quand on a déjà développé dans Nenga. Oh, Willy Mouchenye, Songananda Kui, Togomela Gene Namota. Le patron Willy Mouchenye, code mondial. Ilunga Kalala, Songananda Kui, Togomela Gene Namota. Wino Lubika. L'argent propre. Wino Lubika. Songananda Kui, Togomela Gene Namota. Pole Mutue. Songananda Kui, Togomela Gene. Mwinde, mwinda, mwinde pelaye, mwinda, 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 Pesangambo, Pesangambo. En tout cas, Dielo Mata. Landry japonais. Dielo Mata, en tout cas, merci beaucoup, Landry japonais, soldat d'esprit. Soldat d'esprit, les bindimoko. Soldat Kofi Olomide, moi, on a Kofi Olomide. Donc, la personne mbota tout là-bas, tout balinganga, Landry japonais. La personne mbota, on a passé un anga. Passer Salem Mwanda na Maloe Kawana. Passer Salem Mwanda na PC Mbota trop. Na PC siko passer John Moponji. Longola mili motu ya babar na matongi. Akomisa batu tout banzimi. Passer John Moponji. Na PC siko mbote ke soki yete mais musique ya Congo ezala raté. Soki yete mais musicien ba raté. Soki yete mais musicien to akoyemba te. Soki yete mais musicien basa na mbongo te. Soki yete mais musicien tout ya monde ba maele te. C'est Kofi Olomide patron na nga na PC Mbota trop. Esika ça na parlé na résidence na PC Mbota trop na honorable Cindy Leker. Cindy Leker la reine star, je te salue aussi. En passant dans tout côté de sur la déjà balobi actualité oblige Kofi Olomide to vandi to lali to la muki boto moni mwinda. Mwinda. Débité ce qu'on a dit japonais expliquer biso na idéologie ya mwinda avec mon pas mo konza na idéologie mwinda pour ala musal suma ka mutonde. Te Kofi Olomide on a biso kaka ke Kofi Olomide aza musicien oyoke aza musicien ali boso ka lingaka molili eza la place cité. Alingaka te makambo pe efrename. Bango baza bato ke Kofi Olomide aza musicien oyoke
azolinga makama musique ezala liboso yango moni ke musique ebele makama ebele lalaki mulile kota ki toto ya mboka yango esengi siko lumière ya kolongola nyonso tu yango moni siko Koffi Olomide bwakeli batu générique ya mwinda générique na mwinda na Koffi Olomide mutabwaki ye moko mutabwaki ye moko Koffi Olomide ngana isoko Koffi Olomide leki tout l'animateur en Afrique tout l'animateur bongo na yebiso ke mudie bisanga musicien oyo nini yango banda oya banda na kati Afrique oya banda ke oyemi nzembo na apo bwaki ezanani Koffi Olomide mutabanda ke mi chanteur oyembi pe obwa kaka eza Koffi Olomide Koffi Olomide aleki tout l'animateur en Afrique pe tout l'animateur oui pour la nini tangelanga animateur ko yo moni ke ngape na oyebi soki na kozongisa yo Tutu Kaluchi babi ya musique ko benga ngondo molo pona Tutu Kaluchi te kolo babongo te Koffi Olomide azali kolo tata mobimbo yebiango beta fort monde entier tasu ndombole suwa la pays d'Afrique bana wenge ba sirika pa sima bige ndomolo nemte benge musique esima mama ese kufa mama wenge se sila esila nini wenge sima mama wenge sila koma mama quartier la tende tchacho wenge sila mama quartier la tende koma ni mama ya quartier la tende japonais wenge sila nini ba bazali ngana zebiso ngana biso na mama kala ngana beto mama kala wana mama kala ko beta ngote Koffi Olomide ne mutasala top tchacho toujours yana profiter na pesi masala nga big manager DJ Mbi Obama otema docteur Paulin na pesi bon anniversaire pa masala nga DJ Mbi Obama bon anniversaire umela big manager bambo tatro na yo yango na yebiso ka ndeko nanga ko comparate Koffi Olomide tata mon bébé ta partout ba yo ka yango parce que on a le béka ki bango ba musique congolaise ba benga ngondo mbolo pona cri ya Tutu Kaluchi donc cri wana uti na wenge yona lo bila bongo te salaki nango wana ndenga Congo na ninga wakaleza kome kotanga te batata mande Koffi Olomide bwaka nde Koffi bwaka na abne Koffi na bwaka bilo belebele bakaranga photo ba selfie oropwa omoni bena kede Koffi Olomide mutabwaka ba ba monde atia tutu ba yo kayo yango wana siko toko taleto solo obige biso to c'est la après mwinda to zape molili kude ça yango na lobaka ke Koffi Olomide aza musicien le to sala ma sécurité biso ba congolais biso africain photo ba telaka ba misel ko ba Koffi Olomide ko baza ba oba na biso soto moni le ba Côte d'Ivoire tala valeur ba pesa Koffi Olomide ba nora Koffi Olomide pour ni biso ba congolais to ko batela mise na biso bongote biso ba congolais ma be na biso zo na ngonini to sala eloko moka nini to sela kata mutazate apolo bibola munai photo linga peto copier makambo mutu zo copier na biso internet zo ya to zo copier makambo mutu zo ya to zo copier yango mais photo linga rapeni to copier pe makambo pe ya malamu to nsima kape mutu avant azananu amola pe bolamu o ya sala o comprendre on va betela yo donc ya on a ce que Koffi Olomide a une inspiration makasi et donc on a yoka ki ala mulili wana on a une inspiration Koffi Olomide betela na ndune la conscience de streaming to betela na Saint James et c'est quoi live ya biso to betela ya tata mobimba mais to betela sur remix yango ya on Koffi Olomide inspiration ela ki mamoko mwina mulili ya pe mamo esimbi batwa za la kamera yoka on a légende c'est légende wana volume 2 na ngosiko masolo zo kendeni légende deuxième volume mais ça somme tozoba na biso deuxième volume les gens ndenge zo bima eza somo toza na inosbi na kati inosbi susu toza na gali na kati na deuxième volume toza na vidéo na kati deuxième volume bado babio boko sa kuda vidéo de bolo bati lelo ezo bima te lelo bima boko te babeza lokuta oya ko le kuta Koffi Olomide za Michel lokuta Koffi Olomide makama esa Koffi Olomide sa kosa batu Koffi Olomide tia lo kosa batu te c'est solo Davido za mwana Koffi Olomide bayembi déjà bayemba de akala basala clip be kala tikalika mopa on abimisara ayibita ngabimisa yango kala minte ba oswa yango ya wana sola ça que disque sur les gens qui tous les disques bimi na monde disque mo comparé na ngwe sati c'est tableau wana na japonais nesina Michael Jackson OK formule c'est beta yo zo tengela makambo kuto ba Congo ba mama monde Koffi Olomide sa mission ko comparé na ba Congo te ko na bino na monde ya Koffi Olomide na monde pour ani même mutana tse so mala la izalaka mutu moko izala Michael Jackson apa Michael Jackson sa kufa apa Michael Jackson c'est R. Kelly prison tika musique à part ye petit na biso nano fils saint akoma ni mtoteka ba chaînette siko nango tengela biso siko mais yo lobi bongo to tsola na pe goche se ya lobi geno na artiste international lelo surtout dans artiste international c'est qu'il faut te féliciter tout temps rendre fali
Kofi ba ni te palinde lelo. Avant to ko tona makambo wana na yebisa na ba tuke les 16. La personne ba tu merci beaucoup ba ki na les millionnaires. Oh bah qui a les millionnaires et Boukanaki. Il y a des gens qui savent les 16 oh bah tout bah na kata atmosphère. Bah hôtel la Kofi Olomide. Na Pullman. Bah il y a un concert à Kitoko. Bah toi hôtel la Kofi Olomide et ils allaient bien. Il doit te bien que c'est tout on va faire sur Willy Moucheni. Code mondial. Bah fait na biso on va dota de Kana. Bah faire sur Bruno Lubika monga popwa. Bah fait na biso ma mère na ngala ba Zosa Wendy. Oh bon. Ma mère Milinse ma tous peuple la météo bah toi il y a les 16. Bah hôtel la Kofi Olomide na atmosphère bah moi na musala Kofi Olomide en sala. Mais le retour international. International, quand le Gauthier c'est à l'objet clair. À l'objet nini? Non, il y a un international de l'eau, c'est pas lié. Il y a Gauthier, on a solo banaso Gauthier, so Manix. Manix me dans l'objet. Il y a un gars on a bien. On a bien. Asa chaîne numéro boye. Excusez-moi de massa na simbio boye. Asa chaîne numéro boye à Utarambandaka. Azalaka na Mbandaka. Yo kana betelo ferité na Pembe. Azalaki na Mbandaka. Azala na Mbandaka eloko babengana na Mbandaka kindoki na kimwasi wana Manix yeko awa mwasi mwasi nene ya mobali oh papa tika kola na bakosimite tokoma na bala basi biso alati be kosima za mwa mwasi obaka ya mwana ti kosim e ba passer ebele ba hotel ya batuti omoni passer ya hotel ya ba hotel ya batu benzo ana zane ane ndoki mais bata bala sima bible ele kwa ni azo mona mutu sana ti kosim benzo ane mwa mwasi aza mwa mwasi ba musique te Kofi Olomide asa international Kofi Olomide abeta concert na musicien oya solo ba wana abeta bango bini Constantin obena na buka na États-Unis immeuble wana Kofi Olomide abeta concert wana na l'an 2002 l'an 2002 en 3 d'avoir ce centre on comprend abeta concert wana tant akena on a États-Unis on mema bango nanga bango Kofi mutamema bango on comprend Kofi mutamema bango ezaka mutu mususu te on comprend masa wala liboso bato on comprend ezaka Kofi mutamema bango on comprend Kofi Olomide asa international ya mabe ko sala GT Kofi batutu oh c'est Manix ko sitone o mais mutu le bela le côté ça ko kosa bango basa bato bazo me bato me faut même mission na mino ninga be mo même mission na mino ninga be rien Kofi Olomide asa international ya ko sala GT ya ko sala GT ko sala ku GT mambo tout le ba sala on to sala Kofi Olomide mutalakisa bango makambo wana Kofi mutalakisa bango mission ni beso aba na kati ya Congo et na kati ya Afrique aba na musique ta so Congo ke o yemi ta so rumba no mo be o koti ta so rap na kati zanani Kofi Olomide ta so do beta Africa Kings et ça comme et là nini ah zakala wa bina wa boma wa kala wala batala basab ba be makambo ba international bébé musique na ba international tant qu'on fait bien oh là là njama Didison ça va nini zakala oh bon donc on fait le même makambo international kala déjà musicien na bango na lobi na Sande Junior. Oh, Junior. Ouais, non. Égal Junior. Oh, bon, ça là, Junior, c'est le remote. International, bête de Awad. Basali tout Afrique. Yo kana bête là yo. Basali tout Afrique yé bisanga. O ekonda abete na sali tout Afrique yo za paya. Abeta basta ba concert basta o beta na ba masamba de ba ezaki paya. Non, biso mona ngwa parce que on te ka mulongo ba la sabier. Ti wana za ngote. Oh, misiki msoza ngote. Ya beta mi ba FacePam kaka ba FacePam mais ça il payer venir ba Kofi de ba beta et ça là té. Parce que pour ni bino bondi magaita alors ya uta la quartier là. Yo pour ni teke biso bino bo sala makamelo bo na dossier na bino makamelo na bino na ba golwa. Pour ni bo koteka makamelo bo kotima mo Kofi bo ndima Kofi Olomide té. Oh nini Kofi Olomide mutu abimise na bino tanso ba fan na bino wana. Ko ça Kofi Olomide so Kofi Olomide abimisa mission na té bino bo yeba. Mais est-ce que mission Kofi Olomide ba na problème? Bon ça n'a pas miné. Niveau Kofi Olomide ça niveau na été. Kofi Olomide ça likolo. Ya solo, mais ça va to la solo ba obi que Kofi Olomide le londa za wana. Nani? Ah ça va to la ko? Ah, comment na wana? Ça va to le bien. Ni nani? Ah, journaliste ne reçoit mon concert journaliste. Ndeko nanga journaliste soki nani? Comment nani? Sarah Tola. Nani? Sarah Tola. Sokoza tola, soka tolo, soki tolo, on m'a soki libende. Yo wana ça va être bende ni. Baba si ma libende ba ali. Soza moi so me ma libende pesa respect na ki moi si. Yo wana bete la alo ba nini? Aba kuni. Non, abi ko folo mlinda zana, le logo ça la passer ya pour folo ndi ne tika fallait finir pour yenda zana c'est le rappel, il a fallu jou falloir benga ba box même ba faire. Ah ma il était. Ai bien ngote.
Kofi Olomide ba benga pa oui combien les missions Kofi Olomide ba benga kaye. Yena nukutu fa sala makasi ye Sarah Tola soki Sarah ne Tola Sarah Tola fa sala makasa ndeni. Na yo ka rappel na roye ba epe. Na roye ba neti mo Sarah ngo na yo ka na mobile na mission. Asala makasi mobile na ye nanu. Akomi sala mobile na international. Asala mobile asala na musicien. Asala musicien na mobile nanu, non musicien. Mais mobile nanu, asala le chèque ya ba musicien tu na fila kisasa. Bon compagnie mobile na bida filé. Et bon le chèque ndeli. Bon compagnie mobile na Bekam. Bon compagnie mobile na Ipato. Bon compagnie mobile na CE33. Ah le chèque. Attends le chèque en musicien. Ayo kana raté. Et si ka beta concert ba yebité. Et si ka ba sara ni mais yo moi si mo fait na plateau, o sala ga analyse ya ba musicien mususu. Zo be no telo yo sala analyse ya mobile na yo. Ya via mobile na nga. Neni mobile na nga. Bana mobile no beta pe héritier. Kadiko. Il dit quoi? Je n'en entends. Il y a mobile na yo nenga bana longa pa héritier. Héritier ayeba na ga mo muke. Mais nene nini et pas bateau et bana to komana ndaku moko. Neni mobile na nga yo kana te. C'est que ça nini. Azalo li ba benanu ya mobile na ye. Landi Japon. Non, moi mobile na ye. Bandoki o ya luka la famille na ye. Nenge ke o misiki ne simba te zalo mwasi na enanu. Puani. Yo mwasi na yo, nesika mwasi na nga. Soza journaliste. Faut se na no makamno ya nga mona. Et bon ça la mobile net. Kaza sa ne ba analyse bien. Asa ba analyse yo. Mobile na nga bana misiki. Neni bina fila bandika siko. Bina fila ko mokende poto belé. Neni bina filé. Asima pangu na poto. Neni ni Bekam. Akomo sala boye. Neni ni masalanga JR33. Akomo ima makase pa Kofi. Akomo sala fois je belé. Fa sala ba analyse abo mona nous. Et ça non bien. Hier on sala analyse ya ministère musuzu te. Akote makama musuzu no te. Le bateau va finir à Fali mingi ba warrior révolté donc ba na ba méchant Fali. Donc ba na ba compte agent mo ba compte wana na Fali parce que même hier mo pas longa pas Fali pour zalaka na problème. Ne fallait on occuper te mais ba tout ba finir à Fali ba bateau ba lela Fali fort. Ba ngandika ba zonga bonne relation na Fali. Yende mutalinga ye. Ndisi lo lingana na kabana na te mission lo ba. Akabane ya nini. Oyo mona. Kasho bangani. Mais ba mission ne ba ali. Héritier leki na okaba. Njora mtazongi yo. Njora zongi. Puku wala puku fula. Azongi ndeni. Wala yena lo koso na mbongo kamite ba beba na kamite. Ala lo bon to tika sima solo wala. Njora kuta muta otanga te po anini. Njora yemona otale no akitena. Alobelo mo bien, utolo belo mo mikolo obige légende de ba le rappel légende. Donc ko folo minene azana za légende. Te siko wana bisayo. Fali de la le. Bato ba le kara bango wana wana betela yo bato ba le kara bango wana po ba yeba te makabasa na ngote. Sote ba mise mais légende lo ko Kofi Olomide. O tika la ko le kaete. Oyi po ani. Kofi Olomide azana 6 tilelo. Kofi Olomide beti fitting na Diamond. Omini kombe le banga mesali. Kofi Olomide le tilelo. Tilelo Kofi Olomide so beta musique ya danser. Ajo Kofi Olomide azana ngo eza acha ba mise o ya comparer te. Ba mise li bana ba katana ba kuya. Mais Kofi Olomide tilelo za danser. On comprend. Il y a beti légende, il y a le. Ah beti légende na descendre. Légende on a ça fallait beti. Ah beti descendre nani. Ah beti descendre. Yom qu'est-ce que tu non sang ça va péder na ba lesbien. Pas de souhait ça ni na mambo. Au kasi. Au point moi la même match masala je sana o masala musala o lobi ngana apede. O ne si mudusana yani nga kopelo kwa moi mobile. Oh. Njora mo kwa moi mobile. Ah maman mobile. Akasi bongo te. Njora maman mobile. Allo bande bongo les jeunes ba ndenge na bango na musique Kofi Olomide za les jeunes ba beta ka été. Kofi Olomide tu ko beta te Kofi Olomide kwa miseli bande tu ba katana. On ba na kosimas. Tala ko sabi bata beli bana ba yo katalo bata defendre ta mukia. Defendre ta mukia. Kofi Olomide za sima micro. Tout n'est Kofi Olomide ko ça ni. Kofi a le seul musicien congolais ou à l'équipe on tourne dans l'album. Et puis il y a le seul musicien Oyo. Aga maman na écrivain alors comme na papa oui mabanze mo ki mo mbé bien. Eh bien. On pa mtalo bango azate. Aza le seul musicien o bimisi musicien o bat baloba na succès 3 minutes. Ya bo beng international. Faut boter à place à outi na quartier là. Eh yo kala betela yo. Biso to ba bengaka. Ta ba bengaka quartier latin. Ba bengaka okomboni. Quartier latin international. Yemo be musicien na otongo tous les questions ba outa na quartier latin international. Yo ba outa na quartier latin ngi.
okate silisa ide na yo omabana na komoforme mikolo Kofi azam la blague babiso tout mari tout okoti na monde yango ya game c'est-à-dire tokoti yango grâce à totala ba vie o ba esiko ba pep éclairage te mais to zongi na sima parce que ba bi po bonga na vita na le passé on néglige ba passé te parce que Kofi Olomide a le droit souvenir ya ba vie réel à batalelo mutu o aboya Kofi azate même ici na imona mutema bi ke non Kofi na zawongo aka père asama mobele bela salanga pour Léona Salaboué comprends e bo benga international bo ignorer Kofi ba tourner na histoire parce que l'histoire est changeante. Attends la histoire histoire et bandage. Attends histoire la quartier la terre aya banina taimo dalo balo bango est-ce que le lomo boya quartier merci beaucoup James Kalemba star abolanda merci beaucoup Zano Calme solano wa mais ce que to kota sko bige na zo kala fa le na zo photo la musamo ma na zala la ni japonais na ngelo mo wana 50 de kunta lobi même yo finga na bémission où t'as la même Rolanda t'as vu moi bête pas fait na soko pour cha ba tentir na mutu boy a finga mais na ki parete pour na mona ya o mutu mo wa sonner na ki pa mona ba mutu ngapela ki pa makamu na ite ponga na ibina ngake ya za pede ngala mwa mobali de kuta souvenir asa oboye bien ngote oh yesu mona mwana neti bato ba futa ba mini enfant ya zo ke taxi mutu no tsa la mwana ya ba zonga na ndaku a komisa mwana ba classe ba mebele ye mona beta lisolo bana ya beta ma solo ka basi bani wana moi ce que tu as sonné t'es mongol ici là il fait ça il a foulé dans le ma ramnaï tout ça ma ramakile les ça mongol comme la mongolie solo le loche la pota mo ana kacha azika la mongol l'anglais japonais parce que pas DJ Kama sinanga DJ Kama l'anglais japonais mais est-ce que est lelo ne utara est-ce que tout ya kisinjo rapé PC na latino et PC les sani alors sani ça peut promotion promotion ni disque ni ya sala promotion boki sunjo sala abi ekuta longane pa ignora pa mo pa biso kutu ko sala GT biso ko sala GT biso ne to sawana na biso ne to sa biso ne to sa GT quartier la tête promotion za kitoko je to regretter logo moroté to regretter logo moroté ou to regretter ngamo landi chapala za Soda DSP mama na bane songana na kwe to komela gene na moto Willy Mouchenye songana na kwe tokomela gene na moto Pole Mute songana na kwe tokomela gene Mwinde pela ye mwinde pela ye mwinda pesanga mboko mama na bane zongana na kwe tokomela gene na moto Willy Mouchenye zongana na kwe tokomela gene na moto Obwino Lubikai zongana na kwe tokomela gene na mwinde pela ye mwinda merci beaucoup l'anglais japonais mwinde to sentiments mwinde pe ne merci beaucoup to je te non malembe c'est donc parce que par rapport à mamnengo zo kende lelo est-ce que ba fanatique base la rara deuxième volume les jeunes année o tonde base la deuxième volume so ya mais mwinde se bimaki mwinde de bimaki da mwinde bimi bato ayo kayango ba kota na chaîne YouTube Kofi Olomide ba yo ka mwinde ba ko pa musala Kofi Olomide sali donc danser yango ne ça wana parce que par rapport à l'actualité ils sionné sur internet mikolo ndeko na biso mo ya journaliste côté sei a tenir ba propos mo lelo ba ta fali ba funi na justice ba bia ba propos mo diffamatoire ya lokuta nga traité ki fali lelo mo be comme la justice la mine le 19 ans ba so na procès eze sengo minga pe na sepeli mingi longa lo sepela raza ni ba journaliste ndenge pe ya politique ba mo ya na musique eza bien po ani ba journaliste so ba ani ba ko baki ba lo ko sa ko sabiso betro siko ba ba vérité ba ba makamoni ba landela yango ngalo biso ke omoni biso na kata Congo awa toza pays o le seul pays toza mayele makasi soko yo samba bazongisi yo yeba ko kanye mutu wana déjà yeba ngo ke mamoto lo bakeleza ya solo ça le kutate gote se a gagner yango gagner mama le bakeleza ya solo c'est solo ba toujours disque d'or c'est ça le kuta misini ni ya communicatrice ya snap atinda avec disque d'or ya faleza ya solo tout monde on a internet tozo tala yango yo mo mona donc gote se a raison a la raison
Bilo côté li. Ngala côté les ngala na mona kana interview kaki ngapena biki batu ba kosa trop. Ngala biki ça le côté ba ngo mona kiza solo. Kiza solo. Mais ce qu'on a ndingo solo na lelo na ndingo lelo ndo mona par rapport à disque d'or za malambo ba kofi ba zwa. Ba c'est doté quand même ba CD na matongi. Oui bila botele boso ba CD. Ba disque d'or solo za moko fallait dire ça. Et ça la bonne yo le ba moko la bo ba tu ba zwa na. Abi wana so za le kubabi ya sneba. Eh bon ba te bele ba zwa bila botanga wala moko poani. Kababina ba to. Ba zo bebe na erreur. Ba bebe na erreur ba mise mo bonheur azani junior. Fallait ça non junior a comme non attends le côté. Ah junior nan. Alors je vais moi beta na ba lukunga ko bien. Ba trophée ça ba tourner. Trophée muso ko za trophée ba selo la pa na bino ba pesio. Ba tourner. Ba trophée ça na bien ba to so ba to ba trophée ya nania. Ya masa na biso na nio. Masa na biso na TKM. Après ça ba trophée. Ba trophée ba na mboka ça la bani. Ba trophée belo ko to ça peut ba beni na ndako comme le roi Chani qui oteni. Mais ça on bon côté. Ba faut trophée ça ba monsieur ba zo ba kofi ba zo. Mais ba peut trophée na mbongo. Mais ce que yo na ndingo tala lelo est-ce que ndingo mona mama musique nezo ke lelo ndingo ba ko funda na mama bele. Musique eza bongo te musique to bunda nde. Musique eza to bunda na to swanana. Musique eza o afini vie privée mutu te. O sale mabete. Mais ma musique so ba fingi na ma musique. Eza ma musique. Musique eza resika ba to bunda naka. Musique ba to sala ma mabe. Pona nini? Yo mona ba américain ba sala ba dekate. Ba boma na rakutu. Ba boyi muninga o ba kota ka zona mutu, ba kota zona mutu te. Musique eza bongo. Musique eza ma funda na te. Ba funda ne mutu a koti vie privée na yo. Afini ta subala na yo. Afini ta mwasi na yo. Mais ma musique esuka na musique. Musique ba bunda nango. Somoni misema ke funa mutu na tribunal. Somoni misema ke funa mutu boseke a perdre a bangaka. Ai ma musique. Mais pour acheter le nangalo ba nesi conseil ni ko pesa loto mona pe we conseil ngi obeta na London ni banzele fungwa mi. Na yebi ete. Na yebi ete ngana yebi série na obeta na quartier la taza émission ko felo. Nani amisa ko. Noël. Oh. Bo bite Noël to ko kese panzana ka yo na bisa ote de ko langa. Tango Noël tango wenge panzana ka to ya tese na quartier la terre. Aya tese na quartier ba image ezali ça to tshela bino un jour. Na pe so image o tsango. Na na pe image. Aya tese na quartier la terre, asala tese pe ba to asali tese ko felo mina moni c'est noté c'est mais ndingo de yo ça de bon te na ça na ko apparaît na yo ça la maison noire. Ya mo na ça la maison noire. Maison mère. Et c'est Koufa, on est Koufa comme maison noire. À ça la maison noire, non la tête na quartier la tête. Ya mo ni ko felo mina ça apparaît na yi. Tant la tête bila ba. Compter la carisade. Mais yo compter la car yangwana o tsaka yangwana za côté kuna. O za compter la carisade. Eh o za mutu ka papa. Mais so me ngana ebiso ka ya tête na quartier la tête. Ya tête na quartier la tête, à ça la tête. Ya za ka l'idée. Yo mo la ngote. Bilo tu va passer la première cligne. Qui compter la o noté. Ça. Wablo pesa. Bilo ko fait ça ba bo bilaibu. Oh, mama wablo na emoko. Oh ndeti ona la tsoyo bazara. Namoni ça, namoni. Bo ye. Tous les lamba so boni misère ça ka la mama bo le kimi lai. Yeba ya kofi. Landi japonais merci beaucoup. Parce que to boko ndibano tutu kalu chimda sala ke to benga musique son de molo ya na ngoya po na bige yo ndibano bana wengete. Mais pesa ba mbote na balandi. Ngalo isaka ba tous les 16. Ba tutu écoute la vision na kata Timothée. Tu hôtel la confé le musique à Obeta, musique ele ka kitoko. Après on les 23 to na kata Dubaï. Dubaï concert à Dubaï na so somo. Après on a pas c'est la mwinde yango na ba yo kayango, ba yo ka musala confé le musique sala ki le ka bien. Donc ba mise to nga quartier na ba fa to confé le musique. Bazala kimia confessa kitoko ba mudeza ngala ndi japonais ngala za soda d'esprit binimo ko confé le musique. Nga so fika confé le musique siko. Ata ba tinga ata ba sentine roya ba on attaquer. Ngala za bongo. Ngala za muto sala jeter permet na confirmer na engager na confé le musique. Ya la profiter na pesimote na bandal wana na tour Eiffel pa Emmanuel Tikaya. Emmanuel Tikaya na pesi ba mbota trop na pesi na ba na kata a na impact sous la kata impact docteur Paul Mutombo big manager DJ Mbia Obama na pesi mbota trop na pesi mbota pa Kelimenta super boss Canada Gucci du Tonadio Maluma Bedi chambre du commerce pe na pesi vina Paul Mutu bambota trop ilunga kala na likasi na yo pesa sumbote na Bruno Lubika mbonga popwa Dota Dekana pe la robo ça te merde nga José Awendi merde nga Milinse ma tous pepele la métolo pe na robo nga na robo ça te muto asala ranga la sala toujours madame Gilles ba maman la Sylvain na Jedia ba tout ba linga landi japonais qui to côté sala ma muto sala calme tout sala bien. Ok, merci beaucoup. Je pense que ça en est fini. C'était la Landry japonais DSP de Koffi Olomide soldat et Olubaku des athées parce que tu as eu le papa na bane.
zonga na ndakwe tokomela kende na moto Willy Mushenye zonga na ndakwe tokomela kende na moto ya isone zonga na ndakwe tokomela kende na moto Willy Mushenye zonga na ndakwe tokomela kende mwinde mwinda mwinde pela ye mwinda mwinde mwinda mwinde pela ye mwinda mwinde mwinda mwinde pela ye mwinda pole mutuwe merci beaucoup l'anglais japonais. Je pense que je pense que ça n'est fini. C'était là l'entrée japonaise d'esprit de Koffi Olomide. Je pense que cet entretien a fait énormément plaisir. Il y a Takabir et Doule. Charge à Oji, charge à Negro. Ouais, merci beaucoup. Je pense qu'un grand merci aussi à Yatakabir et Doulou au four moulin derrière la caméra, notre réalisateur. Un grand merci aussi à notre sponsor officiel, Jojo Ngonda Imen, était avantageuse, patron, prêtre et complet de Bsobinga. Il faut voir appeler Junior Mundele. Boss éternel. Junior Mundele, Zamba Forman. Cordon, monsieur Cordon. Papa social, merci. Merci beaucoup. Je pense encore, je dis encore un grand merci. Mikolo yo poto sisa na yo na lingi je na komba inosbité. Mutoko mekaka na inosbi. Yo kana betelo ba kongole ba ninga boya na te. Ba koboya na te. Ba to ninga bolingo na bango bazala bolingo na bango. Mutoko mekaka na inosbi. Or mekaka na inosbi. Or mekaka na inosbi. La organisation d'Afrique, inosbi za dans état ba banana rebo mutazala kité. Batika inosbi calme, batike calme. Ok, merci beaucoup. Je pense que je dis encore un grand merci. Nous avons le Willy Mushenye, l'unique et le seul code mondial. Nous avons la musique. Bruno Lubika, l'argent propre mon soin. Je dis encore un grand merci à Chico Lubanda, deux fois maître, le futur honorable Yabana Funa, Chico Lubanda, deux fois maître. Bisous Bana Funa, tu peux mettre Chico Lubanda, donc te saluer. Pourquoi pas aussi un grand merci aussi à la prophète Didi Bokunga de Lyon. Mabolonga toujours na ces prophètes ici beaucoup de na tout balandi dio lomata. Désormais vous s'abonner massivement à la Lomata Media, vos likes, vos commentaires, ça sonne ma plaisir. Mettre Carole Chaminga le jeune du barreau, Gradiro là na mon on appelle Prince Rola pourquoi pas aussi à Antonio, Antonio Plamedi Rola na tout balandi dio lomata. Je pense qu'on se revoit à la fois prochaine quoi. Bye.